Et à passer. Et à vraiment passer. Ok. Si vous continuez, on marque un bon dossier. Donc, bon, salinio, so, boulé, Joe a la rankinete, Joe a problématique, Joe a responsable, Joe a mobali, qui mobali au pénal, et là, on va attendre chaque 5 heures. Pardon, tu peux s'exprimer. La la liberté. Omar Watt au niveau traité PD. Omar Kabongo. Omar Kabongo. Omar Kabongo. Ah, ngaya bat balega pemele Omar. Passion balega pemele Omar. Et on va se désabonner la chaîne wana. Pourquoi tu dis bêtises dans combat Omar? Je vous dis, la peste bino 48 heures. La peste bino 48 heures pour te retirer ma propre wana. 85% ya bafani ya Omar bana Lubumbashi. Avant kita lobby, boya na aéroport boya koyamba. Aéroport alwano. Avant kita lobby, tous les fans au balinga Omar Kabongo. Kovodora kita lobby. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect, na ba considération na zo pesa yo. Na pesi mot d'ordre. Oyo nyonso aza fani ya Omar Kabongo. O sepelaka na Omar Kabongo. O sepelaka na théâtre ya Omar na lenga jouaka. Kovodor akokita lobby na 17h. Un berger oiseau dirigé plus de 40 bana oyo baza na disposition na département na ye. Ya basi pe ya mibali. Lelo yo ofandi na yo, omeli whisky. Olia likayabu, olobi Omar PD. Monsieur, tu es maudit. Aza mwana ya famille Libota. Famille Liboma, ngala benga ngo famille Liboma. Bon, c'est bon. Aza mwana famille Liboma, loba za la l'aise. Loba famille Liboma, baza bana ya famille Liboma. Non, c'est qui famille zo agir bongo, oyeb sangani. Ba famille Liboma banda lelo. Tolo na bango famille Libota, tolo ba famille Liboma parce que ba acte nyonso bazo poser et ça ba acte to mona kana ba to na fulu. To afandi ne kaka, afinga kabatu, kwaza leza lati costume, alias ya mona lingina loba ba bike si latinda kabatu ba finga batu. Mais jamais ba biloko aboko bima jamais côté ababa kuki. Tolo ba pe que chef de la famille Liboma nous tinda di bango ba. Voilà, peut-être famille Liboma. Mais bah pour le président Omar, le président Bobo, le président Guèche, bah moi nous sommes battus na pe kuna. Problème est ati. Bango baza ba artiste. Artiste lorsqu'il sollicité. Lorsqu'azali na profane na ye. Parce que lui en soi, Omar Kabongo a un problème na mutité. OK. Et ça à la gauche, et ça à la droite, il y a ça toujours au milieu d'abord, bah bien que sage. Mais sauf que pour permettre muto ala la kana yo afinga mutu kwa Omar Kabongo biso bana Omar oninga ngana rwali boma elboso ba maboma mususu Omar bazali na sima tozala masa moko communique ketchup na mouvement na biso soka de télévision lelo lobby internet kufi. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si bon. Moi ça longa boya commandé ngeni. Ata yomo moi ça boya aboya la taboye pour la tani.
veut dire tunique de gloire, to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin d'ango, contacter biso, pour mona et qu'on se défiler awa, ya bandenge nyonso. Olingi ya boy, kakayo, olingi o ezoleka, kakayo, olingi pe ezana ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, et appellent un prix très abordable. Parce que la femme respectueuse, et on t'a toujours na ekenge mingi. Parce que tu as pardon sur un taïbo, fait na ekenge. Moi si voilà ta kitoko, yende moi si bapé sera lokumu ya solo, maman ya Congo, topé moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu. Il faut la ta na propre na soin, pe na soin taïbo nyonso. Ou la tunique de gloire na yo. Sur la tienne on a ta. OK bureau. Au côté na chef de l'État net itembe. Au côté na chef de l'État, so polingi n'est pas passé. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo mo olinga. O tiango ça la moi bien. Babi pe na poto kuna que non mulungeza makasi moto. Le bilamba ola ta yango ta mu pependenge memang. Ta mu pependenge memang. Pependenge memang. Et lemba oyebi yango yango. Donc ola tiango moi tour olingo qui fait fête anniversaire à moninga, to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, on a besoin d'un coup, hésiter même pas un peu. Mbote bande kona biso balandia MK Eyokani télévision, c'est l'heure à laquelle boza kolanda biso to pesi bino bambote belé pour la confiance na fidélité bo pesa biso. En tout cas Nzambe ya lola continue toujours ko pambola bino, boza ko tikate ko consommer biso. To ko senga bino na toujours bo continuer ko partager ba émission na biso. Ko aimer et ça la biso bien. Les abakou que de partout ya mokili mombiba to pesi no bambote belé, Nzambe ya lola pambola bino bomba bino na bolingo bozana ngo aver biso. Nzambe vraiment a protégé bino. Bon séjour à Mam Cécile Abissal depuis l'Espagne, tout d'Europe et bandi. Mam Cécile Abissal, bon séjour à toi. Nzambe a protégé yo, Nzambe a bomba yo, Nzambe a gardé yo. Donc film ezo lekate, film non quotidien mais succès ezo matase komata. Donc ezata na yo profiter en haut. Ezata non vraiment faut consommer en tina suka. Nzamba za yo na mon Espagne le bel biso qui espagnol. En tout cas Mam Cécile a vraiment gros bisous à toi. Derrière la caméra nazana Junior moi en Africa. Si on est ensemble au fongola château ya ba invité na biso. Na kombo ya Darling. Bonjour Darling. Kombo nanga Dardi. Dardi. Voilà. Bonjour Dardi. Bonjour, sentir sécurité à MC. MC. Wow. Na sepeli parce que vous avez ba fani na yo. En tout cas ba fani tout ya mams balela pe yo. Tout est grâce. Ce que ça na ba artiste, ba star. Et cinéma au bazar pena na ba vrai fan. Ba fan yo bazar na ba valeur. En tout cas si la bisalo azali parce que na mona oyambi nga émission moko kaka na beti ndiko na première son to betaki niveau ba pelle koti. Niveau batu ba lingingai donc danga mono bino c'est que makameza vraiment na kati voilà anga pena la kité do batu ba tunu batu ba tungisio nga bio la la Nzambe vraiment aza malam. Bon Darling to yambi osusu na deuxième émission na biso tellement batu ba déranger biso trop ba bito mikela to luka Darling par rapport à l'actualité o ezo leka. J'espère que déjà oza la ligne pour yebinyo sozo oza oleka. Bon, Moura déjà dans la carte Europe, Moura déjà promettait bateau, promettait bisogno ce que non. Jour na rola mukamabe, na ko bombarder mon kili. Très bien. Le lot Moura s'est retrouvé à la Belgique. Na PC ba bon séjour à toi, Moura mon petit frère, je t'aime beaucoup. Zamba protéger yo, Zamba vraiment à bomba yo. En tout cas, Moura déjà dans la Belgique. Moura de fois kenda ki matière ezo bima se ko bima. Matière ezo bima se ko bima. Et comment la conversation na bango ne bazaki na ekiri na bango ekiri ndika bazaki na moko na bango azaki camarades abande oya ko pesa ngo ba information ngana otanga kombo na été j'espère que tu vas comprendre abande oya ko pesa ba information que les problèmes information est plus grave ou déranger bateau et déranger mokili et tu bateau tout mal à l'aise et puis bateau nyos basa d'accord na ngoté et ça ya ko le que non Abimana président Mari, Abimana président Geshu, Abimana na Bobo, Abimana Pierron Dombas. Yo moi na on groupe sans souci, c'est ça sans souci. Au monde il kamangwe za. Mon cher, et a passé. Et a vraiment passé. OK. Si beaucoup de civier, on marque bon on a ba dossier.
Donc, bon, salignon, so, boulé, Joe a zaka rankinete, Joe a problématique, Joe a responsable, Joe a mobali, yaki mobali au pene, et la mkakana tongo chaque 5 heures. Daddy. Bon, salignon, so. Bon, bombarder, monsieur. J'ai la pardon. Pardon, tu peux s'exprimer. Nalali bien. Ah bon? Nalali bien. Nalali bien. Kasi on a bien expliqué na moto. Parce que yo za premier président Omar. Naza mwana Omar. Oza mwana président Omar. Ya on a bien pour que o expliquer opinion o la kisaba ngo. Sikoyo ngai na ye tina yawa. Na uta ko démarrer Guylaine. Na pesa qui est 48 heures. Ce qui m'a comme tout on a la lobaki. Eza lokuta aleka na télévision. Ou soit akene na justice apporter une plainte. La pesa qui c'est wana. Le lot déjà 5 jours après Guylaine a tenu oni a parce que na nyonso nga na lobaki eza lokuta. Muto tsali émission wana landaki. Comment on a nani Kovo. À part Moura, ils ont solo. Voilà. Mais Moura puis bazaki d'accord nango te pour très bien. Très bien. Omar wapi obini bolongo traité PD. Omar Kabongo. Ah ngaya batu balega pembeni ya Omar. Basi balega pembeni Omar. Ero ba se désabonner na ba chaîne wana. Moni moi so tu alega la circuit ya Omar Kabongo. Donc na nzela ya Omar Kabongo. Kala kecha pamba. Ba se ba omoni ba no j'aime monana ya ba fille, ba sœur. O balega na couloir ya Omar Kabongo. Je connais mon papa. Ne balobaka tel père, tel fils. Omar Kabongo aza homme. Prévenez na ba combo na ye, aza combo na ye ya homme. Okay. Simple homme, to bien que simple homme. Oui, il reste simple ça, vraiment je sais. Combo na ya ngwana. Pour côté si bêtise na combo Omar. Je vous dis, na pesi bino 48 heures. Na pesi bino 48 heures pour que retirer ma propre wana. Ou soit bon les canaux télé pour retirer ma propre wana. Parce que depuis Moura Banda qui déjà pour bimisa ko sala ba live. La personne a son mon anaté. Là va li bosso Moura sala qui aya qui a sali vidéo na TikTok à répondre. Mais si comme Moura bi lokolo yo oye ko répondre nga. Zela si qu'on a bombardé. Nde si ko beta si ko ndika ya makambo a bete la bango. Mais na live Moura sali lobby. To ki azo ki mazo vayo ki ne Lubumbashi. Tellement ba tie chaud avec qui pression te azo ki ma ki Lubumbashi. Akoki ma Lubumbashi kasite ba fan ya Omar ne ba fan ni Lubumbashi. 85% ya ba fan ya Omar ba na Lubumbashi. Akokita lobby boya na aéroport boya ko yambai. Aéroport à Luano. Akokita lobby. Tous les fans o balinga ko Omar Kabongo. Kovodora akita lobby. Mais à 17 s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, na considération na zo pesa yo. Na pesi mot d'ordre. Oyo nyonso aza fani ya Omar Kabongo. O sepelaka na Omar Kabongo. O sepelaka na théâtre ya Omar na lenga jouaka. Kovodor akokita lobby na 17h. Bo agir. Na lingi na yoka sango. Ba oyo bobengaka age Omar na pembeni na nga na monaka depuis Lubumbashi. Ndeko wana zo kita lobby. Na yoka son. Ndeko, age Omar est responsable. D'abord, pour ton info, il père des enfants. On n'a pas nanaï. Ah bon? On n'a pas nanaï. Il est responsable. Il est allé vivre dans la télé pour sa star. Il a bombi vivre. Il est responsable. Pour ton info, on comme une source menace. Non, loba na yo. Loba ko finga ne mabe. Age Omar est évangéliste. Oui. Oui bien go. Ouais. Combo église, le berger. Et ça na ngiringiri. Ah, veni ngiringiri. Et kimi, to uta ko célébrer 40 ans à l'église wana. OK. Mais c'est tout bana Omar tozala ki kuna. Omar Kabongo aza berger.
na église aza berger na lobi na yo aza berger ya église ya munene dans lobi ya munene un berger oiseau diriger plus de 40 bana oyo baza na disposition na département na ye ya basi pe ya mibali lelo yo ofandi na yo omeli whisky olie likayabu olobi omari PD monsieur tu es maudit asa maudit omari owapi PD bon tant mususu ba retraité bongo tant ne ba monné na moi cité non ngana ko tanga komba moi c'est omari na télé té OK ils ont respecté pour autoriser ngate mais na biloba loba nanga un jour na oyana photo moi c'est omari na télé na oyana photo bana omari na télé bazaka na kina or na lobi na yo mais il faut non il faut expliquer biso parce que tu faut balongole lokwa na mutu ngai dayo koyebisa yo omari kabongo soki bo traiter na biloko nyonso boko traiter na kondima mais ko tiaye comme PD ah non aza moninga na nga mobali na kendaka na ba côté intime na été mais un PD omone kaka boyi oyeba ke jo aka PD vi aza homme aza pena mobali oyo chaque 5 heures bo telemaka. Est-ce que vous comprenez nga aza mobali oyo chaque 5 heures plan telemaka. Et je vous dis, la personne asa papa nanga oui bien sûr, mais tant que bango bazo tiaye, bazo ko attribuer ba biloko yo asa na moti. Baloba ki azali PD. O mari wapi. Mais c'est quoi na wuti ko loba no ke tuna ba fille nyonso sala micro balader fille nyonso kaka leka na circuit ya o mari. Akoyebisa yo naza opona défendre papa na ngati na asali na pe ba sentiment mais ce qui est vrai ezali souci na bango ezalaki nini bamona ke acteur moko aza sans tâche OK na mboka na biso ba créer bobo manoka ba problème bobo manoka PD Pierrot Ndombasi Jomo Okutu soit disant prophète boyo kandenga loba menga na yebi Pierrot Ndombasi na yebi Pierrot Ndombasi bayeba luki tout le monde balukaka kaka esika nini Omari Kabongo akoloba akota pena ba base akota pena miniature ke bakoti sakiye. C'est quoi le problème est-ce que ndeko na biso quand même azapeli bomate azabi c'est amukolo kola kola muka ako kelo mo lo yanga na lobi na yo yango na lobi na yo yango na lobi na yo bazo luka lolenge nini veut pas kota minati akota base or que ya sa muta ba base atabo sali nyonso atabo kiti bo mati yeso akiti base na likambo ya bobo papa je te dis que Omar aza PDT Omar akotika la kozala PDT je connais mon papa akotika kozala PDT donc ezali déjà esimbité to ke non bongo esimbité comprendre esimbité ya lo wala mboto monter ya avion botiango na voiture e ko simbate esimbité makambo bobeti esimbité raté na pesa ki bino déjà na lancer ki défi na bien ba PD ba yeba na kati nga o ba no tangilo ba PD na théâtre oui non na tangi bino na est-ce que nga na banga ka bato tanga nana ba yo yebi moni sikoyo o sa prenga na tanga nana ba yo gile na za PD très cher abonné oh zela zela to bando kene lemba et pas Djomoka on est à Londres comme va vient na ngano no benge fe babi ya no benge babi soki to kei moninga no mobali ayebo yambi na salon omeli ba whisky pas après ayeb singa pesinga $20 $10 yo ke parler à l'époque toi na groupe sans souci voilà nini en 2013 2014 ba okota na chambre est-ce que ngano to kokota chambre jamais to kangi chambre jamais pote solo la nini o fallait pas te solo na salon gile na za PD na continuer
Nani sous. Na continuer. Nani sous. Très cher abonné, merci beaucoup. À propos, ils ont engagé car invité Nabiso. Toza juste pour la sala musala parce que tellement actualité ils ont obligé biso to sala musala. Yango toza na pour la couper sabino o bino boza ko senga biso. Papa nangai. Ba traitera biso. Baba Cook va finga batu si la tinda batu ba finga si la futa batu si la boy mais la personne o ya bimisi ba bêtise na kombo ba star na biso aza mwana ya famille libota ngala benga ngo famille liboma. Bon, c'est bon. Aza mwana famille liboma loba za la l'aise loba famille liboma baza bana ya famille liboma non ça qui famille zo agir bongo oyeb sangani ba famille liboma banda lelo to longola bango famille libota to loba famille liboma parce que ba acte nyonso bazo poser et ça ba acte to mona kana ba to ba na fulu. Arrête ça. Ouais. Non je te na ko arrêter comment pour monto yo ce sont des humains na monto afandi ne kaka afinga kabatu waza leza lati costume aya yango na lingi na loba babi que si la tinda kabatu ba finga batu mais jamais babilo kwa boyko ko bima jamais côté ya baba Cook mais bimi na ngambu na bango sikoyo toko peser monde ngai na ebisi OK to loba pe que chef de la famille boma muta tinda ki bango ba voilà peut-être que lobe voilà peut-être famille liboma mais ba président Omar président Bobo président Gesho bango nyuso batuna pe kuna problème yati bango baza ba artiste lorsqu'il a sollicité lorsqu'azali na fani na ye parce que lui en soi Omar Kabonga ça problème na mututé OK et ça la gauche et ça la droite il y a toujours au milieu d'abord ba benga ke sage mais sauf que ko permettre muntu ala la kanayo afinga muntu lokwa Omar Kabongo biso bana Omar oboninga ngana lokwa liboma liboso ba maboma mususu Omar bazali na sima tozala masa moko komone ketchup na mouvement na biso soka leki télévision le lobby internet ekufi Nous avons besoin de ketchup, mbote. Nous avons besoin de benga ke mbodi. Tozala Blanchard Lusitu. Wana demo soka leki télé lelo lobby akobana ko finga bandi ko démarrer po yaza na maîtrise ya bato ba PD. Yaza na maîtrise ya bato ba PD. Blanchard Lusitu. Oyoki dossier Niko yango ba chrétien papa. Blanchard Lusitu nous avons besoin. Blanchard Lusitu ba chrétien papa. Nous avons besoin. Pas que le papa na biso buzoba. Omar Kabongo PD. Est-ce que tango la via la ta pantalon. Botela awa te. Bobayeba mobali awa. Bon sala ba recherche. Oh c'est là non. C'est ça investigation. Tu vois journaliste. Ba fingi mutu PD. Junior Kongo. Talaga Junior Kongo awa. Talaga mobali nyoso. Oh yaza mobali. Sana de vrai Joe atake awa yakana bilo moko awa ilo moko e manifester dalo Omar Kabongo awa yo PD en soi on sera comme PD yakana position et yakana ba sentiment moko boye a perdre rien c'est-à-dire limbi sanga na lobana ki direct ko timba moni bordenge timba honnête nga na mobilité. Après 30 minutes, il faut sentir que ceux qui n'ont pas en bonne santé, il faut sentir plein et manifester. À l'occasion de rien. Ceux qui sont les marqués, c'est Yango Luka Bamedes. Yango Luka Bamedes. Ceux qui sont les côté, après 30 minutes, au sentir. Après 30 minutes, au sentir Bor Yango Moga. Et comme il y a bunda na kati. Ce qu'on va perdra mouvement wana. Un PD mouvement n'est si parce que mouvement wana utaka force na utaka na Nice. Ce qu'on a 5h du matin. Na 5h du matin ici quand ce qu'on prenait bagarre à la car. Ce qu'on PD wana Nice et ce soir. Nice et ce soir. Comment ça? Bon, et là, comme qui est ni ces autres choses qu'il faut monter quota et c'est un monter quota. Permettre à un docteur, te permettre que na ba bêtise mais faut agir bon. Limisanga.
sikoyo ngana monaka papa nanga parce que musiba bakuki balinga bongo te bakoloba reprocher biso ma commentaire balimbisanga parce que bakotisi papa nanga na bêtise nazokeno siko na badétail oyo pour que na faire voir yo que papa nanga akotikala jamais kozala PD jamais na boyi yango mon cher pona ko clore na ye na papier pour ezali émission bato bazo sepela na biso il faut biso peto seplisaka public après ba recherche na yeba ki okoyambanga après ba recherche na sali ba recherche ya kitoko parce que tant tozo komisa si la bisalo il faut to yeba si la bisalo auta wapi si la bisalo bandi théâtre wapi premier film si la bisalo ezalaka nini yo yebite Maintenant, Yonani, comme titre, Yonani. Ajoua principal. Moi, mais Ajoua, moi, na film, na kenda ki tina RTNC. Ah bon? Wana yo lali pongi, ngana kena RTNC. Na luki, ba oba benga ba archiviste, ba to ba garda ka archive ya culture. Ba la kisinga se cassette wana ya si la bisalo. Tala siko isiga na za valeur. Ba la kisinga carte. Na talisco mère, nzoto mikia. Na 1900 et quelques wana ngai na yo to ba ketika biso na ba classe ba simis biso na maboko qui est déjà si la bisalu a star na kata cassette wana za matière na yo là dimanche tant autourné sikoyo oyo na beti rapidement ya chaîne SB Télévision oyo lelo ekangi mukili SB Télévision ils a créé na nini ils a créé na 2019 le 30 novembre donc tozo qui est 2020 et 2020 donc la fin 2020 voilà non la début et pardon début 2020 fin 2019 très bien ya bandi chaîne wana le 30 novembre yoka premier film o ba kotisa kuna bato batala ba vrai ba Abakouk batala film wana titre nango impoltesse manifestez-vous wala ndanga sikoyo matière yango yo kuna alaki mamuto ando take sikoyo toke na matière na mutu ezo sala premier film o le gana Abakouk à part ba divers ba kotisa premier film impoltesse avec 8 épisodes frappe chaîne so boza d'accord na biso so boza d'accord na biso te bo vérifier parce que non pas commenter tout mais ba vérifier né parce que ça m'a ba yebi ba Bakuki ba ça eza makambo eza na carte internet. OK Deuxième film avec 7 épisodes comme on a demi-père et ça la succès makasi na tala film wana na téléphone na moi Sony na tala film wana avec attention na pona no c'est plein na zéro wana. Troisième film Abakouk oyi sika komba Abakouk na bien outi et jino Congolo et sika Abakouk troisième film et loko intéressant nga ezani troisième film c'est place spirituelle chiffre 3 et ça chiffre moko il y a résurrection très bien il y a lycée quoi pourquoi Abakouk et que vous allez la troisième film il y a Sila Bisalu na SB lycée quoi succès à Mams on m'a dit makambi bandaka la troisième donc de reprendre bien guerre paix ya qui m'a casse quand la donc après deux films oyo troisième film Abakouk et si comme makambo nyo ce si ka récupérer internet et si comme makambo muto yo to négliger qui tellement makambo bandi bato ba sutuki voilà na ko kenda ba film nyoso te pona sukisa jusqu'à là SB Télévision et tourné 50 films dans 3 ans yo aux internautes vérifier que ça la vérification chaîne nini ya cinéma ya théâtre ezala ya ba nigérien ba sénégalais ba ivoirien même nous les Congolais na espace il y a 3 ans a tourné 50 films avec succès avec plusieurs vies 50 films ya yango yo dernier film yango yo wapi papi yango dernier film oh ezana c'est trop tard yango na komaki yango place na komi papi yango ezali
C'est trop tard. C'est trop tard, oui. Yango. 50e film avec 9 épisodes. Avec 9 épisodes. Au moins, il recherche plus ça. C'est-à-dire, tu connais quand la télé, tu sais, blablabla, recherche sur l'artiste. Na kenda ki na RTNC. Ba ebisinga yi premier film si la bisalo joua na RTNC. Na kena ba édition na ilungina yeba pour premier film ya Nzonzing aussi la bisalo. Waneza dossier na roya na semaine prochaine. En tout cas, merci na ba fan nyo si la bisalo sika bozali kolanda biso. Merci vraiment na ba soutien parce que na monaki apport na bino pembe nanga. Voilà. Merci beaucoup, toi qui nous rechuté vers la fin de l'émission Nabiso. Tout cas, juste qu'on a des questions pour que tu clôturer l'émission Nabiso. Les en plus, la lancée de filles, chaîne, il y a mon théâtre, où a tourné 50 films, il y a succès pendant 3 ans. Sokazali aye, on a ticket pour la télévision. Oh, dans le lobby, on a devoir au PC. Devoir on a PC. Et bonsoir mon ami. Ce que mon ami tiki nanga ko la télévision en plus na tiki ko kumisa mams. En tout cas wana mams bossa nanga na ko kumisa ko sustain na za pe su fani na ote. Bien sûr. Dieu m'attend parler na lobaka mambo eza c'est vrai. Pena mu bal na tika na ba décision nanga. Les abakouk qui bon moussa toujours ça là donc toujours continuer toujours comme ça la recherche chaque jour toujours na ba biloko a sika ba nouveauté a sika toujours na sauce à sika pour que tout se peli sabino. Nous on est derrière notre star qui est Mams ici la Bisalo au hasard aussi la fierté à mboka na biso libana partout na mokili mobimba. Mams na biso likambo na moto terre ranking te problème te ba banda ko finge des années à l'écart pour répondre parce que aza star et puis aza moi na nzambe aza mwana nzambe puis aza na bolingo kati na ye abi ke no eza mupepe eleka donc c'est un peu ça bon continuer toujours à partager ma vidéo na biso pe ko aimer ceux qui ba propos ils tam sou makasi tam sou sonner mabe na matoi bon me akolimbisa biso mais toza obligé à enseigner pe ko lakisa ko longola banti valeur ko tika ba valeur donc c'est un peu ça on n'est pas là pour insulter ou bien pour na ko léser batu non c'est juste pour na ko zongi sa batu misuna nzela et puis ko zongi sa ba valeur na bato ba ni ba biba bango ba valeur donc yango wana papa na ngai Kolola kolamka c'est l'actualité ningezo leka na chaîne YouTube par rapport à matière mourazo bombardé du jour au nuit et puis à lobby dans les silité va continuer je vais doser pour te répondre tomoni mokonzi ya famille ya ngambo kuna basali vidéo bazo répondre moura na kati église chose grave basali vidéo na kati église esika bato baya ko bika esika bato bazora lobiko esika ba vie bato échangeaka ba préférer basa la vidéo kuna ba mbwakela ba miniature nyoto kotika na se ba bwakeli pe mam si vinini mbwakela bi ba tournon nyonso ekotika la awa na mokili. Voilà, très bien. Est-ce que ba biloko bongo wana ezali ba star locaux Bao ba tourner raté, c'est normal. Surtout tourner quand la sasa, et là la bongo. Yo répond mon dans l'Espagne. Bah oui là yo. Oh, ya ngana zoa déjà virus ya intimidation. Ngana bandaliti. Virus wana ezali ba débat, ba mai moko ba débat, ba maniquer de John bana bandali à école. Ko banga noter. Yo esprit est belé. Virus wana ezali. Il y a intimidation déjà dans le vaccin donc ko banga na oti so moni na ba na kati kin bol ngabo chrétien muto en Allemagne muto aux États-Unis ay Allemagne et puis il tourne bon dans le tir au salima sko yeka na loba no ebi ke mikolo moitande to tuka moyo ezana kisa sko ba fi wana no spaza ki wana bango to ba toka moto balate ba roba pepe bazoto kabana awatina se arrête ça non tina makolo te mon cher. Non cher atayomo na makolo c'est que tout tika na biso émission te na makolo oui tout tika na lo biboy ba fiyo ba no yemba na tala bien balati bilamba ba robe balati ba robe parce que na kisasa moyi mikolo ndeko la mama mobile mo ba ki on est toi si mettre téléphone ninga na bango mwasi donc moyi yaki ba fiyo nga na moni mobile te wana yo moni mobile te wana oh mais tonton Morazaki wana ti mobile na à Londres ah aussi le kilo mobile na ya à Londres appartement na ya à Limba Junior depuis Londres je te salue Junior depuis Londres Junior na États-Unis je te salue aussi moyo ezana kisasa bozolo ngasko bo chrétien mutu en Allemagne
bandeko na ngai talinga no to kemba wa tabilo ya passe tout ça na wa ngai na bino ya poto atoza mubola osaka na poto mais siko zali fanda na kimia soki eki biso bato passe mais na kimi mais ya ko ya dans quelques jours to ke yamba mère na aéroport vous comprenez eza pasi yezua eza zua et bimis côté na télévision en plus na kati église c'est ça chose grave na kati église pasteur wana za maudit oh non na maudit pasteur wana muto apesa ki bango espace pour passer la bêtise ba la ke la ramosala nzambe non na émission soka za faux pasteur na maudit église wana ba ndimi bakima na bienvenue wana ngamo ko lobi na kene na butu na keti na tsepe na papier munene muntu ko sambela kaka awa yebaki aoza la bénité. Comment une église va permettre biso ça salon de ce salle émission mukolo salon mama na wa za pembeni azola ndela nyoso to loba parce que za image salon na ye ce que yo permettre bêtise ba pédé na ba lesbienne ba fande sika moko ba yembaka likambo supe ya ngwana pona nini ndeko na biso ya mwasi toujours likambo ezaka na ngambu na ye voilà bato ba système wana bazaka na ngambu na ye lesbienne eza pourquoi eza pona nini pourtant soi-disant aza marié aza na mobali na ndako mais pourquoi kaka likambo ya soki na lobby ba suspendre ngai c'est matière eza makasi matière ezali en tout cas ce kaka na lobby na juste suspension limbisa ngai il faut na respecter ba principe ya groupe Vita Vie na pesi AG Omar Kabongo mbote sika zeli vie biso toza ba petit noto bundelo toujours Christian Kachama 001 na États-Unis MK service bato balingi ba beta DV loterie baya na Asolongo numéro 1 wana vraiment prise en charge des assurés vient na Beckerland ou ici quand na Paris en tout cas to boakana a solo la te bengite yo mto bengite o lobate soki na lobby soki no bengite non numéro na ngeza wana non yo nde faut comme la vieille est-ce que tindela ki lien na numéro niti alors est-ce que le lobby solo le tendeni ya mto mbongo APPDT viens nani kuboka société pour ça on boit que zelo solo la ki te tikanga la boka rafia na ngai Beckerland sika ozali na Beckerland Beckerland na komela yo les abaku qui tout esika bozali ezali boza boloba ke boza ba chiffre 3 parce que troisième film yango ne comme lokola notification na biso troisième film ba tout o bazo sepelanga na 4 coins ya monde Dardine Timba balobi ke mboya si la bisalu ye soko mega na ye merci moi si la bisalu so meki wana ye dernière question na biso bureau ya bande ko na biso abi longo na kanda tellement chaud chaleur internet et peli moto ba kokite mutu mère ya ko répondre à ça ngala ko mpe ofuta na kanda kasi babi bureau longo te kasi na zape na kanda wana bakimi ndenga nana kanda 4 ma mère qui ne ko vérifier tango ebenga ngana biso ke nana kasafu bonezaki wapi na kanda de ces infos vous avez ti ba bimisa biloko butu ngoya wa mbuo le chela tokozala kimia te en plus ba bimisi bango faute ya moni ba contrat locatif ya mboka na biso ezala ceux qui ont respecté en te baer a bimisa yo courage ba kuma na ba telantela hein telantela na kisaso zanga bureau les aki vraiment Sodome et Gomorrhe kasité na kolo sumu bosoto salité na kati ya bureau na donc ba abi mystique abi bureau na te voilà tokoloba mon cher tokoloba. Merci beaucoup à tous les abakouk, tous les chers abonnés. Balande biso na mokili mobimba topé sibino merci. Ngawa bino MG sentir la sécurité ya babakouk. On est toujours là au poste. Nous les abakouk, les donneurs de vie. Les gens nous appellent les Babyloniens. Babosali ki Babyloniens, baza ba donneurs de vie. Les abakouk. Botanga Bible te, botanga ba livre te, bozana connaissance te. Bosa biloko eza likolo. Donc, la minute au cette biso to fiakola. Donc la paix sibino merci.
Écris-moi un numéro d'Angaï, Bokomelanga na plus 243 89 740 72 74. MC Orozwanga Moko en personne. Les Abakou, je vous beaucoup. Toza na salon, on a bandé la seule chez Nao. Na singi. Na sing do Olingi Basalo Suki ya Kitoko. Olingi make-up ya bien. Batayo donc Banzaka no Kitoko. Donyo Bima Kitoko. Boya awa chez Nao. Tu peux ce numéro de téléphone, si possible, on peut ce numéro de téléphone 089 62 82 246. Le numéro est en chez nous. Benga pona musala salon tout. Ata so ngiba déplacer aya nandaku aoya ko bongiso suki ezala ba mariage, ezala ba soirée, ba anniversaire. En tout cas, vous allez jamais déci. Aza tema moi si a pembe bolingo tonde ebele na mutema. Vraiment nzambe apambola ya ebele. Mot de la fin. Mot de la fin. Ndeko nanga échappaki nga parce que to kendaki na maman sur 50 films wana si la bisalo abimisi ba star et pele o bazala ki loko a comme si bango international. Nga pena aussi la peine ça na SB. C'est pas grave okozwa. Mam c'est là aussi la peine au jeu na SB. Donc ba star et pele o bazala ki. Eh si qu'on a 4 ba recherche wana ils en a 4 figures masculines. Oyo ba jouer makasi, oyo ba jouer mingi. Ezali Pierrot Ndombasi. Ada Ilunga na Omar Kabungu. Les 3 personnes na Bobo Manoka pardon Pierrot Ndombasi Bobo Manoka na Omar Kabungu. Les 3 personnes voilà les non on a sélectionné na 3 wana ba fanatique ba ebisa biso Ada Ilunga président Ada Ilunga ezali souci na biso ezali to kende ko remixer bato wana les 3 wana nani oyo esengeli to memela trophée ya SB comme remerciement na oyo nyonso a posé acte na 3 ans na biso parce que to ko fêter na 4 ans. Merci. Merci beaucoup, c'était mon invité à l'Obara tellement kitoko plus hasard tellement chaud nabi ke bolingi mingi po sepe na etro. En tout cas, beaucoup de biso, beaucoup commenter, beaucoup partager vidéo et ça la biso bien. Merci beaucoup à MK na peso merci na l'équipe Soussou, na pesi merci na Junior Mon Africa, na pesi merci na équipe Mumba et Okan Télévision. Ndeko na biso comme équipe Mingai na peso pe merci parce que oza permanent wana. Ce qui est sur côté azongité. Tokokuta na liso. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboye pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to la tara toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut la tara na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Ola ti tunique de gloire na yo, soko la tiango na ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango ça la moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpependenge memang.
tant pepe ndenge memango pepe ndenge memango elemba lemba oyebi yango yango yo donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga totindeli tunique de gloire et ça lui bien donc on a besoin nango ko hésiter même pas